Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus otalaka wa. Bienvenue na ba très chers internautes, il y a Info Plus, merci na ba abonné na biso ngawa bino Mustafa Malembe ndene na bino ka ke no bo mesana na ngai tout ça la musalo pona ba actualité ezalaka nyonso to memelaka bino to chanzaka pe ba angle botalaka kaka politique te to salaka kaka musique te théâtre kaka te, mais il faut tout ça la rappeler ba fait de société o ezali que les faut bo mesana na biso siko to banda ko kita to bando kita ba place où nyonso ezali que moi eloko moko ya bien ezate moi problème moko toza na Kinshasa plus précisément na Ipen na quartier Ngomba Kikusa nini ezali kotoyo na pleine vie donc na kati ya capitale ya Kinshasa bato musu ba vivre lokola toza na moyen âge comment problème ya mai problème ya électricité problème ya érosion. Est-ce que il faut que rabat bazala ndenge wana soki tobandi kolakisa yango te bato ebele mpe bakoyeba te mpo bamosusu baza na bato bakolobela bango te et tant que mosala oyo biso tosalaka il faut todiffuser il faut toinformer yango tokokitaka na babase nakozanga te kopesa mon sponsor officiel agence Badem oversi ya le vieux Babimboli HM Henri Modogolongo mon père oyo des jours yango ka to fetaki anniversaire Lukman Mudingumba papa coup de chapeau bato mosusu oyo baza baabone na biso bokotala intégralité ndenge nini makambo esika toye ekozalela to continue. Yo loba yo wana yo te yo loba mona no yo ndo bandi bobe on peut y aller. Bonjour papa. Demande na bino ezani na gouvernement. Moi oyo nzambe ndi asungaka ba popanda biso ne bai do fona ba quartier po esunga nde population. So baso uta ngomba kuna ba bazo ya mai financier. Wako. Monana. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman yebisa biso toza quartier Ngomba Kikusa. Oto mai tala kamera. Oto mai kazomona bato siko bino bo vivre ndeni ntaka na boye kaka. Mai za bino pasi te za facile. Mai koto eza passe makasi. Na ba pompe toza ngo ba pompe koto eza moko e bimaka pete. Toyaka kaka awa na source oil.
yango tosenga na gouvernement yoka biso ata mabatela biso pompe koto baya kotia biso ata bafara koto po to vivre bien. Mama, acha bila mtu bazo. Ke bazo filmu pa tuna mituna. Ngako tunayevi mitinda pesa kubatoni Ke ubona nini? Maye zapa sikutoka. Maye zapa. Posana biso ezaba bongisela biso mboka batela biso ba pompe makambo nyonso ebonga mutu na mutu abongisa vina ye posana biso ezaka bonga. Awa na ipent to tambula to moi moi jeune frère na biso pas awa to to sola les moi une minute kaka bonjour zombote vraiment bonne santé bien normal tu awa atwa côté nini na Kinshasa bela précisément na Kinshasa na ipent tous na artiste na Kinshasa oui qu'est-ce à to côté na source par rapport à mai est-ce que côté ba problème mai bon problème mai penza ezali to ba ezati mais ezali parce que pompe o bazana awa et qui était na cette pour bambule ne ça va dérangement ya mai obuka wanzela ba pompe obukana et on a toujours une difficulté à mai difficulté vraiment mon pays pour la c'est pour la candidat sami ba ah vraiment c'est important to solo la moi peut ba déjà bien mais côté ba difficulté ni besoin par rapport à montagne pe na mai bon ba difficulté ça que to même si comme participer banzela za bien té et ba difficulté biso penza ya wana en plus pe mai pe to cas parfois sombo le beti même sous ça te côté na kati donc ça pas difficulté de continuer la condition par la difficulté mai pe courant pe côté ça normal comme tout ça normal bon pour la courant penza to signa courant penza normal comment ça va lam donc on a 24 sur 24 heures mai ne mutu compliqué mai indi kan compliqué sur banzela na début de 25 litres on a autorer na maboko et voilà torer quand on a qui on a signé quand force ça lui va pas oui bisa bande ko to hôtel biso na ba mi condition bon là c'est mon gars qui battre biso ko to biso to vota bango so akei ba ki libela ba ya kambango ba to sen ba vote ba ya kambango mais to ba voter bango akei ba bosani biso mais c'est ba campagne ba ki ba difficulté ba mai ba lobaki lokote mais ba lobela ki ngombe kasi ba ndele ngote banda ba zi ba zo mona sauter le 5 bango ba ka ma ba zo ngana na base ba zo ngana base po ozo ya kuna biso ka ndo voter bango ba misusu te voter mo lati ben oui to voter ki ma ego tu ba zuite to voter ki en tout cas merci vraiment to moi plaque solo libia peut-être maman peut-être encore le maman muké tout le bisata muké par rapport à ça ça moté maman Bote papa. ah oui to continue na source avant de passer normal ba bonne santé Santé bien. ah to ça babi na ipeni kota verkis Toza na ipeni kota verkis. comment il to kana ba condition Kaka boye totoka ba mai na biso ka boye ba mai ya source. Ka ba mai to vivre na ngo yangoyo. Mai ya donc original ya mai yangoyo. Yango to melaka. Yango to salelaka mai yangoyo. mais malgré mai yango ça original mais ça bien traité tu peux profiter pour malade belé Bon ekopesa maladi ebele mais sikoyo na minute o choix eza te badepute bazoyaka koto oyo tokovote bango me basala makambo malonga te botiela biso bapompi bazotia na bango bamai te soki baye kaka surtout soki babimi babosani na bango koto oyo sikoyo na minute o choix eza te tozomela côté bozala moins isolé par rapport à côté misusu koto toza mpe ya mwa isolé bino mo bomona yango te toza mpe ya mwa isolé konza mboka banyonso to bazotala biso par rapport ya côté po badifficulté bozala yango na bamai na banzela bon mokonzi ya mboka kaka abongisela biso kaka nzela mokonzi ya mboka
oyo akoti mikolo oyo toyebi ye kaka ti nani o Félix papa Félix abongisela biso koto oyo tala kaka koto tovanda toza na Kinshasa neti toza na Kinshasa te toza na Kinshasa neti toza na Kinshasa te kote ya boye memi koyamba bapaya oyo bakowuta kote kuna kote Kinshasa ezali bakote ya boye tala kaka bamona kaka neti comme si neti boza kaka na mboka tala nao bakote tovivre mokonzi ya mboka mpenza azwila biso solution abongisela biso nzela bakote bangomba tala nao kote tozali neti condition etali makambo etali sécurité est-ce que kote bozalaka pa lese bokotaka avant ou bien ndenge mpona sécurité babomaka bato bacriminel bakulu na koto te mpona sécurité kote oyo eza nango bien tambola na aire nyonso olingi me mikolo ewutaka koleka bakulu na banda kota koto me toanda tumba bango moto me na miniti oyo baleka biso moto tobanda baboma bango ko toanda tumba bango moto me na somo wana batia bameka lisusu te me koto mpenza mpona kota kotambola tambola no aire nyonso olingi babido na moto eza mpe mabe mwa message asuka par rapport a bana mike na bazoto wa mai bola bamikonzi baolanda boye eza mabe makasi mpona bana mike omona bana bazomema bakilo avant l'âge omona bana bakomi koregle avant mpona nini excès ya bakilo bana bakilo donc ezoleka yango mpe bana bazobota avant mpo bakilo eleki kote eza lokola zamba bana bazobota bibota-bota babolingo na kati ya bazamba na bandako esila te tala kaka mpona maloba mpena oyambi biso bia toyebi te soki eloko nini okobakisa ya suka na bandeko to bazotala biso sineige babi balanse mpena koto mwa kamera bandeko bazotala biso napesi nasengi kaka na mokonzi ya mboka na biso oyo akoti sika antuka azala mokonzi ka ya baluba te aza mpona mutu nyonso abongisela biso koto oyo nzela ekoma bien donc kote ekoma mpenza mwa bien mpo bana mpe bazala po toza mpe na kati ya Kinshasa bana mpe fo bazala bien batambola bien donc excès de kilo eleka te mpo tala kaka en tout cas merci beaucoup merci boyoki mpena ndeko awuti koloba awa bokomprendre kaka biso tokotaka partout toza mpena partout tozoloba toza mpena partout oncle ndeni ko zoma mbote boni santé malamu boni kaka babida 25 litres ndeni masolo kote ezoleka bien masolo kote eleka mpena bien te par rapport à mai donc ya komela eza mpena malamu te ya kosomba donc tosouffrir fort osomba bido combien 200 francs bido mo ezala 200 ya siko par rapport a mikonzi bazotala biso message nini okopesala obi mokonzi na mboka oti obima sika nayebi ye Félix message nini okopesa président Félix oyo ata na ministre message na kopesa kaka abongisa biso mboka mpo mboka ezala bien. Merci beaucoup. Mbote ndeko. Mbote papa. Oui, avant tout cela nous toza awa na commune. Toza na commune ya Ngalema. Mais tu as vu par rapport à la condition de maï, tout ça, car c'est comme si on a difficulté avec le maï. En tout cas, vraiment, les conditions sont très très difficiles. Mais en tout cas, toujours, c'est un cas de conseil intervenir pour le Cambo et Tali Penza maï. Vous votez pour les députés, les représentants, les votants qui les députés, bon, les députés. Tovota ki bango na ndenge ya promesse ba prometteur ki biso me basali loko moko te mais yango tozozela bango kaka dès bakoko ifodwe par rapport ya ba conseil pe koto pe na ba boto molile sécurité bana miki bazomema ba bloko net ba bido ba mai ba kambebele bele ba molile pe mo sécurité ba pe bana bazobota valage. Bon eza condition ya vie normalement mutu nyonso ya lingi azala malamu il faut assez discipliner. Mais toujours mon insécurité par rapport à ba moyens. Ceux qui mutazana ba moyens te à cause de la insécurité tout d'abord. Bana ba kozali parpouiller pour azala ba moyens te. Mais ceux qui azala ba moyens naé à cause de la vraiment la sécurité puis à cause de la peine batu oyo ba koko sungaka e pour na yebika ka aide ndenge zalaka par rapport ya ndako. Mais par rapport à batu basotala biso ko bisa ba continue par rapport ya koto ne boza ba difficulté ma motali mai ma belebele. Tozosenga kaka na bango
intervenir parce que mai partout eza nango kaka très très difficile mais surtout biso koto nango bakikusa awa na nini toza na difficulté vraiment ya kosakana te intervenir biso vraiment mpona makambo etali vraiment mai nano bosomba par bidon tosombaka bidon 150 francs congolais on a besoin de 10 bidons 1500 so oza na 10 bidons 1500 par jour yango eza ya motu privé ou eza kaka motu moko asala mai na te kaka obe eza ya leta bon eza ya leta te eza ya motu ye moko asali mai na ye ale aza kolibere bato mwa ndambu tout ça mpona kosalisaka entourage. En tout cas, merci mon mboka. Merci beaucoup. Oui, bon moni que notre kitaki awa na ngali mababi précisément na quartier Ngomba Kikusa. Bon moni bande ko baza ko vivre abi système miko to changer moi système mona ndenge ba condition bande ko baza na ngo to ndenge ni bakambe beto ko ta ba quartier surtout. Pour ko aider boko nzambo ko zaka kate ke no o bande ko komana Facebook bande ko komana ba WhatsApp bande ko finga te faut ko like ça ba place ni ko kita sala mosolo ba côté na biso oyo ba côté to yaki eza vraiment moi genre quoi mais avant tout ça to moni pe Yaya Moravani Tantine. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Vandi Botoé. Oui, na quartier, tout petit peu aux awa. Difficulté ni bandi ko bazana ngo koto. Papa quartier souci ma caisse. Na 2011 to monaki sera ba propagande papa moko yara awa kotonga mai asala mo musala mais depuis papa na kenda. Bayaka kana ba promettre bino pour tomber aux ba kena bango a difficulté za makasi mai za pasi makasi surtout pour na mai za souffrance parce que batu ba uta musika ba surtout na période ya ilanga koto hotel côté mai za pasi makasi à part mai ba condition ni choses à part ba courant ni choses à koto ko za ndenge ba sécurité pe c'est ça là vraiment. Bon, courez en bien insécurité pénézate. Malgré l'érosion, banzele za mabe mais insécurité zate. Koto kotambola no nyonso. Insécurité zate. Problème de kaya mai. Ko nzamboka ba hotala biso ba hotala na minute okobi sa wani message ni bile bo voter koto. Koto to voter ki parce que ba yaki ba sele ba propagande to voter to sengi bango kaka. Bolingo ba yaki non pour sa propagande. Ba te son pe na peuple. Parce que le peuple a ça que fort à voter bon na sambu la coûte baki au voter faut azung bazung c'est peu bolam batali pe o bon ba salaki ba voter bango pour que ba leka ba vanda pe skana ba vandi bon pe ba osunga biso koto si ça j'ai au côté ba robino to ba forage et ça biso bien makasi. En tout cas merci beaucoup na bité Mustafa Malembe pas ça soka bakiselo kwa koloba nga vraiment ya obaksa ezate déjà ndeko Yannick Stopira à saliba interview to lobaka ka atendenge ndeko Stopira lobby to lobaka na ba réseaux sociaux te to finga rapé karaté po ezana babilo mususu soki biso to sala misala oyo te tozola kisate ba mekonza mboka pe ba oyeba te pe na bandeko na biso ba député nga na lobaka beaucoup plus pa na bango tango bozo nourrir batu na ba espoir ke bo voter ngai pona okende olobela bino oui batu ba peshi yo ba voix okei tango okei wana tala pe condition de vie oyo batu baza nango komona place a boye bandeko bazo kemba nde tolobaka bazo souffrir makasi komona bana mikie soki ndeko Snage akoki kozwa na sima kuna bana mikie nde bazo mema mai komata nango bangomba zwa vraiment ba o bazo kende kuna bazo mata nango ngomba tiko ke nango ti mwana mukie azalaki mukie azo mema déjà kilo ya mingi tia koma na âge moyo ya ba 11 ans akoma ndenge nini yango zomona ba maladie ezebele ozomona mamambo ezebele vraiment bandeko yo boyaka pa na biso nde bolobaka base bozoya pa na biso na base pona koya kosenga loboko lokwa tolobaka ba voix boyebaka pe kotalaka sima place oyo bino boutaki boyaki ke no biso to voter bino tant to voter bino boyokaka pe souci ya population boyo kaka souci ya population oyo e votaki bino bandeko vraiment bazo souffrir soko tali ba condition ndeko Snage azozwela biso bino mo bomona ya koloba ekozala vraiment te ngai na kosukisa toza pe na bandeko musu ba na diaspora bandeko bozolo bolo bakaka na ba réseaux sociaux tozonga mboka ekotongama soki ngai na yo na o wana kuna tuchelo boko ngana kosukisa kaka déjà na kopesa bambote na ngai ndenge ezalaka kaka mon papa mon 2G mon cordon Lukman Mudingumba joyeux anniversaire ezo continuer kaka po bébé aza nanu
le deuxième jour, sponsor officiel, agence Badem Oversi, mon vieux Babi Mboli, partenaire officiel Nanga, Mores Pro, Igor Niembo, Anchem, Henri Modogo, ya Moustapha Kobange, Ravel Boyenga, Emmanuel Moussafou, Massananga Eric Biki Rouge na Saint-Etienne, Totel Madilan Nego Yannick Sopira Lobby, Nazong Simaloba Ndego Yannick Sopira pour conclure. En tout cas, merci, toujours continuer à toujours visiter toujours. Et tout ok, tout continuera. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka